Totala Sousoumine. Congo TV eye. Congo TV. Kinal Maleko, babi yonne makambo. Même si on monte la site, il y a pas bien. So moi basta Congo. TV na okokate, Congo TV na obanga, Congo TV na ngabaokananga, Congo TV na ngabaolobananga o. Kinal Maleko. Kena Persika. Mwana na bino mwa mabele, anguluma na mabele wana ya livulu. Kinal Maleko anguluma wana. To sabone na kati ya Congo TV. On a bien zora. Mabi la forêt la rason ba jibe pia na bafali pour faire mabi Cliton Bastara football il y a sport il y a RDC politique sans polémique Congo TV. Congo TV ya Kinal Maleko. Abonnez-vous na Congo TV. Vraiment mutia malamu. Mutaboya wa commune na été. Andima ke non naza mona ya mabele ya livulu. Bana kisesu. Bana ya ngaba, bana makala. Bana rompo ngaba. To s'abonner na Congo TV. Kinal Maleko bi mwana livulu. We anguluma tambola. Fatutu balingaka. Kinal Maleko. Tu ya kwanza lemba bakatiana bapoto na ki. Congo TV vraiment le côté avec vraiment zo combo la maman. Zo combo la vraiment zo combo la vraiment. Tout RDC maman, tout RDC. Betaka Congo TV. Kinal Maleko Mobali Kitoko. Merci na battu sur Kinal Maleko, l'artiste est complet, chef. Kakani na Sabino, l'artiste est complet, muto sala kanyo sola complet na makamunyo surtout. Donc le masolo ya mokili mais le na kati ya Congo TV na kati ba chaîne belé ozula nama. En tout cas, merci beaucoup na battu sur Balaka toujours branché, scotché na kati ya Congo TV et pourquoi pas na ba chaîne mususu ozoleka et émission oyo. Alors, sans plus tarder, on peut ça monter na ba oyoyo ba soutenaka émission na kitoko na kati ya chaîne lelo vraiment émission kitoko Kinal Maleko salaka na pesi mot na président Tumbatu Kurise président Tumbatu Kurise pour ça moi moke tout moni maman patience bon kete molonga na ye maman sociale femme en espèce maman patience bon kete femme en espèce maman sociale précisément la carte d'Amari. En tout cas, merci beaucoup de soutien pour ça là. Au soutien à Kinal Maleko. Merci beaucoup na 4 fois près de Washington en Amérique. 4 fois près de Washington en Amérique. Merci beaucoup na et le connu sur ça rapport na ngai na za propre na za bien toujours yo nous valoriser et Marty c'est vraiment merci beaucoup 4 fois près de Washington en Amérique. Merci à Fabio Lima depuis quelque part. Boni Bassama BBC 45, merci beaucoup. Merci aussi notre bateau, Sarah la merveille des longues jambes, des longues dates. Sarah la merveille depuis Belgique, merci beaucoup dans le soutien. On a nous partager la émission. Alors, avant de l'émission, on a rebêté c'était notre bateau, bah tiens, commentaire. Bande Konangai, il y a Bassi Bande Komibal. Sur l'autre l'émission, qu'on a fait dans les bandelités, il faut contenir l'émission avant au finga. Même si les Kambo est blessé, même si les Kambo est même si les Kambo oyo nazoloba eza yozo makambo o faire partie na makambo na mama papa ofinga pona nini poni yo kofinga nazolo makambo eza défiant na lo makambo ya bosalté te na lo makambo ya bozoba te na lo makambo eza défiant mais pourquoi kofinga bato mingi bafinga kabongo bango baza concerner les Kambo na pesa i conseil mission te ko leka na makambo ki moteur mabe. Mais na yebi nanga bande kunu na basi bande kumunde kwa mwasi wana yebi nanga ngato masqué na yebi nanga bato yebi zandi kwa mwasi mutu ote commentaire wana mais soki zaki yo mutu ola mutu mabe ne wana tika soki toucher yo tika ki mutu mabe parce que toujours bali kambo ya normal pourquoi ko za ki mutu mabe na baninga c'est ça alors yo ote commentaire mabe ofinga muninga na se eza na sens tende ko nga mwasi luka musala musosala wala za musala te ya ofinga. Ils ont ça qui a finga, il y a faux commentaire. En plus, chaque compte n'a pas normal, poto ni ma pension de finga. Voilà. Donc, ils ont passé maintenant on l'a binoté. Au Moussa, ils ont pour la bino batamokilité, mais ils ont pour les zambés, pour la glofé, ils ont trouvé ta macamoya sociale. Aux autres, la communauté congolaise, la communauté africaine. Donc, so yo pour finga, yo mtoyeba. En tout cas, merci beaucoup, on a finga, c'est super des familles. Merci beaucoup pour continuer vraiment émission nanga.
vraiment na bâton sur en tout cas vous avez toujours branché vous abonner massivement vous abonner na chaîne Congo TV vous abonner na Tobe la vie vous abonner na chaîne sur mon côté émission vous abonner pour la gloire ya Nzambe. Merci beaucoup. Masolo ya lelo ezali nini bandeko na ngai. Masolo ya lelo ezali nini bandeko na ngai. Bandeko na yebsaka bino mille fois. Toti ko mona makambo eleki na choisir les rois. Pour nous aller dans moi tenter micro na bikelo na beta poster ba biso beta ba kari parce que biso za focaliser te kana carte ba mission internet non. Tous allez ba na liste mais sauf na yoki likambo to na yoki ni bato ba beki sala bo emsuta boulé zali mon sala émission exacte. Le moment lelo lo kana zimo temps. Et moi férié na salle na mina profiter dans cette émission pour na toyer bana entre bina na bino. Bandeko na yebsa ka bino likambo mille fois. Likambo teli ba pasteur bandeko. Ba pasteur ya lelo oyo ba lekisi trop c'est trop, on en a marre de ça. Tout le temps le pasteur, tout le temps ba pasteur, tout le temps ba pasteur, on en a marre de ça bandeko. Tout le monde a vidéo baladé partout dans internet. Il y a pasteur moko et a choisi les rois. Pasteur en église na ba fidèle. Bandeko, sans plus tarder, au lena lobana munoko, na balancer le élément là comme ça, bis nana bino, tout dans l'élément oyo, tout comprendre le loko moko oyo, bandeko ça passe bazoloba envers ba pasteur, na au pasteur azoba envers bandimi wana, après tozonga to le bateau décortiquer ce koyo, vraiment niveau nini mon client so oyo kenele. Merci beaucoup Tolanda. Zambua ndeno finga watu wabula yote ndo ndanga yo yebaka ngote yo la kanzala tena biso bapekisa yote yo bula yo moko tali bumu ligorodo pasteur bidoba pasteur bibola on va enregistrer pasteur là il est boula. Ozaboula, va te faire foutre. Ozaboula. On a prié c'est lui. Il a harcelé, harcèlement sexuel. Il a fait harcèlement sexuel. Harcèlement sur les palais. Là-bas, toi pasteur, Okomona pasteur sexuel. Alors quoi, Okomona, il fait bembe. Boula, pasteur à Boula. Donc on a réveillé chaussée. Il s'appelle Danos. Pasteur Boula. Il a harcèlement sexuel. Lui là. Boula. Pasteur à Boula. Tu vas voir ce que tu vas voir. Boula, pasteur Boula. Ça sert à rien, madame. Harcèlement pas sexuel, pasteur Mobiba. Harcèlement pasteur Valongwa. Pasteur, madame. Il a quitté l'église parce qu'il a harcèlement sexuel. Rentrez à la maison. Pasteur sexuel. Si tu vas voir la police, tu vas voir la police là. Allez va là-bas. T'as le Liboumou Ligorodo. Tu vas voir. Merci na battu surtout autour de l'élément on a balancé les bino parce que sur le bakasso ba preuve vous allez tout l'accès ba preuve pour na to comprendre le moko pour te battre to décortiquer et le kwata on kobima bande ko na ngai to mona pasteur wana na sachet na yaote ko soma quelque part dozo na kena ba fi wana ne ba filmer ye ne ba zo balaye pasteur nzotomique pasteur aza pasteur ba ma écoute un problème comme minimum ça on a bino mo to yo kamo ba somme sous photo kanga ya mo et puis ndenge bazo déléguer pasteur na misu ya bato bandeko na ngai bandeko basi na bana no côté ya bandeko basi mais bino pena ça bino mettre mais bino peut bozo participer na les sum oyo bino ko salaka pour na ko ko pasteur
toboité ba pasteur baza mabe toboité baza bato mais apa kozala pasteur aza moto babi aza na corps azana nzoto oyo zomona nzoto oyo bandeko na ngai ezumukaka moto nyonso tu asumukaka mais yo ndeko mwasi tango pasteur aye alingi yo une fois koloba na moto te obombi yo soka sozo coucher na Saint-Esprit tango kolinga serre mususu bozo coucher na ye bomba ko esa moto ozo velo côté troisième fois tango yo zo biso ko esa moto est-ce que tout na dit pasteur wala pourquoi ça na esa moto te. Est-ce que pourquoi c'est passé pourquoi ça monté donc cela veut dire bino mo que conviction bino alors à un moment ce qu'on que non au monde que non ça ne va pas à sandisi bino mais tout na trois filles tout la deux filles na quatre églises mais qui sont dans quatre églises allez bolo comprendre que non pasteur a rentré allez bo saler ba vidéo bo ba chanter bo publier ba de quoi passer au moment là que non bino pe ba de so passer bo so contribuer bien là-dessus parce que au que non c'est un pasteur peut-être peut dans un moi c'est ndaku as marié peut-être yo ndimi ko bimanaye pour mbonga mabonza mso on pesa yo to abane ko choyo na service à protocole to bondo ça va vantir na bino c'est loka ndenge zaka voilà na bana passer mais boyeba ki yango mais comment qu'ils sont aussi c'est mbité to ma pesi pour ça ba vidéo ba chanter pour na pas tout le monde ma passer bande ko na basi et ça bien que et puis azali Moussa Nzambe bien que non ma besa mais ça Moussa Nzambe mais quand ça Moussa Nzambe ningi wana mais bino bozo ba kaza Moussa Nzambe mais comment bino bondime ko bimana ye donc vous participez dans le sumu oyo ndeko passer à Saraki vous participez dans le sumu wana et puis bino vous pousser pour ça le sumu parce que ceux qui bino passer solo en Christ mais en Christ vous passer solo on passer avec vous bimana on mo boya on doit passer ça bon côté dans ces cas le mo lo bana ye mabe mais yo tiki bo biminan yo combat que vous avez trois sœurs à quatre églises à beti bino mutu à ne bo luki bo publier bandi ko basi c'est pas bon et makama soni et ça makama soni ba mi bale mususu bato ba omona bino bongo mambo ça ba vidéo wana so vous allez ba copier no quelque part ba ko seka bino omona ke e sa crédibilité na bino parce que tant déjà bo sala qui est fait wana déjà ko bima pasteur a longol bilamba yo c'est longol bilamba bimi bo sala ba lo ko sala. Alors, yo moni ça ne va pas et si mettez beaucoup de 3 personnes, 4 personnes, ça va finir dans 4 églises, ne bo lingé les boules bo filmer dans zela et tout publier que non à ça passer mo il y a bosso ba passer mo oui, to bo été à ça faut passer. Ni zo mona ba acte o ya sali, ni zo yoka. Mais ce ko bino pe bo contribuer pe dans le soum, bo pousser yé pe bo contribuer pe dans le soum bandi ko na ngai. Donc bino bo sali coupable dans le soum et pasteur. Ce ba ça bino ngote. Et ça passe bandi ko basi. Botika biloko surtout ba we nzambe même baza la faux baza la lokuta soki musenza mo wazo linga bimana yo zong c'est normal dans ce cas de lumwa na opibi lumwa na l'église wana a penser ça mo souvent mais yo déjà yo bimi déjà na yé ça sert à rien de penser ça toi on sous besoin parce que quand yo aye obimbo bimana yé aza wala éternel il faut c'est que non passer ici battre sur lumwa église au lumwa église ba moko mais tant yo bimi après yo sa biso. En tout cas, ils ont passé par le conseil pour la bino bandeko. Il y a ma Sony, oui, vous saluez vidéo chantage. Ils ont mis tout le monde qui a fait passer. Mais bino pe, ils ont ma Sony pour participer à l'émission, même la mission ensemble, vous avez coupé à l'émission au passer à Saraki. Voilà conseil pour la bandeko bassi. Pour la bandeko mibali, bandeko mibali, soit disant pasteur. Pasteur, moi personnellement, je ne te connais pas. Mais dans l'église où ils ont choisi les rois, mais bien, très très bien. Il y a une église où ils ont la caravane. Pasteur, même Bino peut souffrir pasteur. Comment Bino toujours le corps est faible? Pourquoi vous avez la phrase où le corps est faible? Bino, na mokili oyo bacha bino po na bino ba ko ba brebi ba mpate. Bolongo ba mpate na masumu, bo mema bango la sabon nzela o za lobi lobi so de kufi to ke to mata likolo po na nzamba ba ko jije biso ba kino pasteur o alongo la kitala musala batina ga sana mokili yango. Mais les lobbies vont passer pour commis, va passer mon pornographique, bolim ça pour l'interme, passer pour commis tout le temps. Bassi, na basse dans 4 églises, au moins on a passé mon ban 4 filles, 5 filles, na 4 églises mon pasteur. Ce n'est pas bon. Et ça bien été. Ce n'est pas bon déco. En tout cas, ma camouana passé au bozo sala. Et ça bien été bozo baby sabatu na 4 églises et puis aussi ça te pose à kosambela. Kaka banani ba pasteur. Kaka banani ba pasteur. À l'époque ils étaient musiciens, à l'époque ils étaient artistes ba comédiens, à l'époque ils étaient dans l'état, à l'époque mais les lois pasteur ba comment le premier
batali boso ba pasteur ba sosala makamama be ya ko bebisa ba fia bato na kati église me ba hotel lo ba nzambe pasteur ni moko bela masangate o terre bato komela masangate na chambre na yo ozana Jack Daniel ozana whisky ozana vodka ozana nina muto ameti omela me oya na kati église o terre makamususu yo moko na ndako na yo oyoka musique ya nzambe oyoka musique kutu ya nzambe kutu pamba te oyoka musique ba kofi bani me oya na église oyoka ba musique ya mokili wana te ba kofi eza musique ya mokili me yo moko makambo te osela ngote yo moko makambe yo moko makambe yo moko kabate yo moko bizali mabe olinga bato inaka bato mais c'est pasteur to mosela nzambe mais l'église au terre ndenge mususu mais la côté mususu refléter image mususu bandeko quelle sorte de pasteur oyo ka j'ai cherché le monde j'ai trouvé dans l'église et l'église dans le monde ba combien de fois ba pasteur bo bebisi mokili oyo oza parmi na bato ba ba briba zo bunga ezabelo ba pasteur boza na kati makambo c'est pas vrai trop c'est trop. Quand ils ont dit, ne touchez pas mes ouais, je vais te transférer. Je vais te transférer. Au transférer, tu vois, le bâti. N'a pas de commentaire. Non, vous savez, beauté, c'est un mot de l'éternel. Ne connaissez pas moi si tu es de combat. Sauf que ça, qui ne connaît pas ni wana. Le quoi les abattus moussou à saliba mon nengwana a dit que non, ne touchez pas au loin de l'éternel, c'est un loin de Dieu. Ou quel loin de Dieu? Où est un nenginini? Bande konanga. Na koloba quel loin na koloba nenginini? Asa wente? Comment ou comment moussou mukaka? Bino baka le corps FM na ba été le salamenga mais bino batanzambe. Siko bino bosa bon biso ba tout ça biso ba wende, tu aimes toi pasteur té. Tu osumuka combien de fois? Ce n'est pas bon de go pasteur. Aux autres pasteurs, quand tu au samboui, dans nzela tala ne ba au samboui tala. Tala ni mo samboui. Hein? Tala ni mo samboui, tala ni mo samboui. Tala ni mo samboui. Hein de go pasteur. Tala su ni mo samboui na miso batu tala pasteur oyo yo pasteur o ne bazo lobela yo. Parce que bozali no ba benga métier. Boza batuka kilo omoni lo osala ezate mosala kokate oyekuna o na komi pasteur oyekuna o na komi boye bandeko eza passe mingi ba passer toujours na mokili oyo na ko transférer pas Satan na ko transférer pas nani non ça ce n'est pas l'état de transférer et puis quel ouais oza ouais neni oyo ko transférer bato osali mabe ozo détruire nation ozo détruire population ozo détruire communauté congolaise. Bonjour, vous savez, c'est mis tout la catégorie. Bino pasteur, bino ko ko ba nzambe ya liboso. So na coucher na yo ndenge mutu mona basi bazo mona ko coucher na ange. To coucher na yimo nzambe. Vous aussi les pasteurs, vous êtes coupables de ça. Boza batu parmi batu makambo ozo beba na mokilo, bien boza na kata makambo wana. Ce n'est pas bon pasteur. Makambo bozo sala yangote bandeko na ngai. Yangote pasteur. Et ça m'a soni le kosala boy après dimanche l'église plein na makama nengwana tasko ba ser wana mon ba lingi lo boule o lingi o 3 na carte église moko to 4 to 5 tomba timbi que non o beta kuna ba lingi lo boule ba salo chantage wana ce n'est pas bon pasteur bon so ba vidéo mususu ya mabe o sa skondeni Bouté à Manzambe, mais bien beaucoup de Makamus, car beaucoup de l'église pour la basse. Ma retraite de qui l'équipe, ma comme bébé, ma bassala la souté. Et comment la retraite, l'église comment lundi au lundi, Kuna beaucoup de la nini, ma toi la souté, car l'église, l'église, tout le bâtir. Toujours il y a des pasteurs, tout les mêmes à Marosambe, il y a des mêmes à l'embi. Et bébé si faut y avoir tout bandeko. Oh non, bon, et même si nous faisons nana epsio que non, babi que non guide, soit disant guide, ya bunginzela. Bon, monsieur tout ça, c'est matos à la bien. Moutou ya train, yé mon autant mon mabé. Bon, le quoi moutou train tant mon mabé, tout dans la raille, bon, c'est le cas dans les boulots. Soit moutou ya train déraillé. Bah, wagon sur la Simrisani, et qu'on a la place et déraillé. Sur le beaucoup de stylo, quand on touche pas, et ça l'éternel, Dieu va faire beaucoup de bloc à bon, peu comme l'ioté, peu comme les conaoté, peu comme maman naoté, peu comme Yana, peu comme les kinaoté. Mon collègue, comme les conayo bandeko. Ndem konaoto, on comprend que non, il faut dans l'oba.
parce que biso tozolo babo tozali bato tozopesa conseil biso en général na bite que naza parfait naza parfait naza moki mais bango loko batemaka liboso na biso po bate la parole de Dieu il faut tolobaka to tomoni mabe il faut toloba toza na trop ya koloba à l'époque toloba te mais lelo tokoma kotemela makambo yango trop c'est trop bapase babebisi mokili bapase babebisi mboka baza parmi bato to mboka ozobeba bapase mpe baza na kati c'est moi qui le confirme trop c'est trop Pasteur Tchatumba alobaka yango Pasteur Tchatumba alobaka yango que musala bosala kana kati église ba mbongo ba professeur kuta so mona mona moi so non ba le ba otamona bien yo lingi séparation pour ne gagner plus. C'est ça les pasteurs comme ça. So mona pasteur o baza wana ba osala biloka ni moi c'est que ba pata kuma ba la bato. Et ça dit malamu mingi te na communauté na so ne mo rezo ke tout makambo tout so comme pasteur. En tout cas ils a pas mingi na mokili o makambo so mona ils a trop c'est trop. Merci beaucoup na suki wana ils a conseil pour na yo pasteur. Tika musala oyo ki passe musala on a so mona kokete. Tika na yo so mona za trop nzoto tika. Luka musala musu osala parce que ozo bebisa kombo ya Nzambe. Ozo bungisa bandimi tanke bandimi bazo silka bazo ke ni bakote musu pona yo pasteur we bango musala oyo kosala mokili oyo yango te yo yaki po ozo ba brebi ola sabon nzela ya lola ozo ba brebi ola sabon nzela ya Nzambe mais bino botiki makamba nzela ya Nzambe boyela bino boweli basi bokomi boyela bino basi bokomi boyela na bino ba mbongo mabonza bokomi boyela bino ba vie privée na bino moko eza pasi mingi na Congo eza pasi mingi na communauté africaine to bakaka parce que la communauté africaine nyonso en général bazala makambo oyo eza ka Congo te mais marque ya biso ya Congo zo bimela en tout cas même album ibimaka ningo wana te eza pasi mingi okomona album eza omona après un an ezo bima mais oya biso mona après 2 semaines banane passer mona kinga na saki boy après 3 semaines nan passer moi na saki boy à côté de bat passer moi violent qui ban passer moi saki boy passer moi côté de boy kaka ya bat mais vous seulement vous les pasteurs et ça passe mingi ya mozo mona ba to mingi ba ser mingi ba zingo so que l'église te ba lembi pourquoi parce que bo bebisi bango moral bato mingi bazolinga soko kene ba nzalo sa moté parce que bo lembisi biso trop c'est trop c'est trop. Voilà les conseils na PCO état que pasteur tika soko moni koza tronzoto tika makambo ya kotea tika parce que ezo memayo na libulu. Merci beaucoup na bato so bana Kinal Maleko l'artiste complet chef Kakanina Sarino. Merci à Claudia Augusto Marcelina maman bala mibale depuis Portugal. Merci Babo Théâtre et merci beaucoup à mes deux enfants Jennifer Maleko héritier Maleko. I love you, bisous à trop. Merci beaucoup na Kams Diamant na Lema. Merci na Liban Mokonzi na Marseille. Merci na nouveau partenaire d'émission et Yokani, merci beaucoup. Merci aussi na Sukobo na Sousa 4 fois prête Washington na Munich. Merci beaucoup à trop ça la propriété qui tourne dans les noms makasi. Merci à Oli Sionga ba Oli. Merci mingi na bateau sur la scotché branché na Katia Masoula Mokili Merleo ya Kinal Maleko. Bateau finga moi je vous encourage beaucoup. Bo finga karabino na na finga raté. Je vous encourage bo finga mais na yebi na ba bo finga. Ba faux compte CV na mo kuto bosa na moté, mo sali faux compte pour finga na c'est pour les misa moto mena ko lembate. Jésus Christ coup de Nazareth azo teli lo ba Nzambe bazo finge. Bongai. Nzete mo beso basalinga boye bongo bino nzete ya ko kauka. Nzete mo beso basalinga boye bongo bino nzete ya ko kauka. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema. Ba mama na Yerusalema. Pilato toni Yesu yone mokonzi ya Bayuda. Yesu atali Pilato aningisi mutu donc ozomona donc ba Pilato ba be po baza ke no basa ba pirate ya ba faux compte pour finga rabatu
yango na tali tango yesu to tel ba nzambe ba ofinga ye yango zo bangi loko mote bu continuer ko tshaba commentaire na bino ngana ko lembate na no pesa ba masolo o édifiant na ofinga te bato ba finga ko na boke tshaba commentaire bato ba finga ka ba insanité ngana finga te. Moi je dis toujours la vérité aux autres de la communauté congolaise na ça parfaite na so ba même fois na zo ba makambo o normal mais bato ba finga ka ezaka bato ba yebi biso bien ya ki mutana be ba batana na sima mais ndeko na moi si oko progresser ta mukete na kimotana mabe na yo ba no kima yo ka ba tu ka nengo oko progresser ata mukete na ba faux compte ça wana ata mukete o le misanga te so le mosa ofinga kamata profil normal chapa na profil normal ndeko mobile so le mofinga kamata profil na yo pena na photo na yo cha abado ofinga moto limeo na ngapeza ka wana Kinal Maleko limeo na meza wana l'artiste complet o kamata limeo bena ofinga bikino na aluko na finga yo ofinga ya kafuta ki wono cha ba commentaire lukuta oba tamaka o luta zo batama ona na Facebook surtout ba to finga na mingi ba to ba na Facebook te ba lukuta ba ba fou ba compte ba na ka via ba finga o ba via mo ba finga ko mo so makambo toucher tout tio et vimission mutema kana cha commentaire ata bo tie commentaire to lemba bino te boza ba tuma be na ba commentaire na bino ko ba commentaire ma be za ndeko ya Satan ndeko moi si so nganga on peut ba commentaire wana ndeko mbali wana ndeko ya Satan ba fo commentaire na yo papi ke na lemba ngate chaîne mo te lemba nga pour la vérité nga même voir même chaîne nga mo Kinal Maleko Congo TV na ko lemba te na ba toujours. Merci beaucoup botika malamu merci na bino vous allez brancher scotché na katia Congo TV, tout le la vie et na partout dans la Nanga. Je vous aime beaucoup. I love you, I love you, I love you. Thank you. Congo TV et yé. Congo TV. Kinal Maleko, on est ma cambre. Même si on est à la site, il y a des pages bien. C'est moi ma star à Congo. TV na okokate. Congo TV na obanga, Congo TV na ngabaokananga, Congo TV na ngabaolobananga o. Kinal Maleko. Kena pesika. Mwana na bino mwa mabele, anguluma na mabele wana ya livulu. Kinal Maleko anguluma wana. To saboni na kati ya Congo TV. On a bien zora. Madi la forêt la son bajine pia na bafali pour faire Mabi Cliton Bastara football, il y a sport, il y a RDC, politique, sans polémique, Congo TV. Congo TV, il y a Kinal Maleko. Abonnez-vous na Congo TV. Je vais monter malamu. Mutaboya wa commune na été. Andima ke non naza mwana mabele ya livulu. Bana kisesu. Bana ya ngaba, bana makala, bana ya rompo ngaba. To s'abonner na Congo TV. Kinal Maleko bi mwana livulu. We anguluma tambola. Batutu balingaka. Kinal Maleko. Tu ya kwanza lemba bakatiana ba poto na ki. Congo TV vraiment le kuta bete vraiment zo combo la maman. Zo combo la vraiment zo combo la vraiment. Tout RDC maman, tout RDC. Beta kaka Congo TV. Kinal Maleko Mobali Kitoko.